terme d'émission la biso makosa ya mama Kimi. Lelo tokosala la bino un spécial apéro congolais parce que toyoki bandeko nanga mingi o biso ba congolais so toyambi batu tozalaka apéritif te tozala eloko grignoter te tozala eloko sepelisa monoko te avant toleka na mesa. Lelo toyesa bino ki eboko aussi donc nde balobaka mpa na biso soki oyebi likambo te tuna eza te ke mpo oyebi te ezalaka te donc lelo tosalela bino série mobimba ya spécial apéritif mpona oservir batu ya sukali ya mungwa mpona omekisa bato ava baleka mesa toleka na cuisine puis tobandi tozokoka se kokoba na molongo na biso ya apéro congolais et mpona recette oyo torepresente bino maki na sardine mpona yebi lokola bato mingi bakola lokola nga na kine tolinga lipa na sardine donc torepresente bino deux recettes na sardine oyo bokoki kolia na apéritif donc mpona yango toza na besoin ya maki ail litungulu cube magie muscade ndembi sardine na huile mpona kokalinga donc bandembi na biso matungulu ail isi totuti yango donc tobanda kopasola maki puis kosangisa na sardine na biso totie cube na biso moko tozwi matungulu ail na ndembi na biso totutaki tobakisi pe tobakisi ndambu ya muscade tobeti maki na biso ntango maki na biso esangani bien tobakisi sardine alors bosala très attention que mafuta ya sardine ekota na kati te donc tozwaka misuni ya pamba bofini sardine na bino na kati voilà donc maki na biso esangani bien sikoyo toke kalinga mafuta moke na ikalungu donc tant côté moko ebeli tobalusi yango côté ya CPB là donc bosala attention que bozikisa yango makasi te comme eza maki eza très fragile ebelaka makasi mingi donc tokotika yango ezala mwa sembesembe na kati donc maki na biso ebeli donc eumeli te na moto 5-6 minutes 3 minutes côté moko dès que emeli bamaki wana nyonso balusi côté mosusu après totia yango na sani mpe totiki yango ekoma malili koservir yango te so eza moto donc totiki yango vraiment moto nyonso esila ekoma malili tozokoba se okoba na molongo na biso ya apéritif congolais nde tolobaki tosalela bino deux recettes ya sardine donc là tobandi recette mosusu bana kini bino mo boyebi bien mpona bato nyonso bakola na kini sardine na lipa tolela yango donc tosalela bino apéritif mpo na sardine na lipa mpona recette oyo toza na besoin ya sardine toza na besoin ya mapa na poto tobengi yango pain de mie na kini nayebi ke tobenga yango pain coupé toza na besoin ya citron biso tozwi tangawisi si banika ya poussière donc bokozwa mpe tangawisi boniki beurre moutarde mungwa na poivre mokie surtout tokobakisa na recette na biso fromage oyo bino boyebi par rapport à forme nango boyebi marque nango mpona kosala publicité to toloba ngomba azoseka donc bino boyebi donc tobanda recette na biso tobandi na otia fromage tobakisi beurre tofini jus ya citron na biso alors citron eleka mingi te juste mokie mpona kopesa goût
tobaki ici moutarde mukie. Tobaki ici gingembre na biso banika tangawizi. Totie pe poivre na biso. Totie mungwa. Ebele te un pot sardine eza déjà na mungwa. Tobaloli. Sima tobaki ici sardine. Sardine na biso tonika yango penza makasi te, totika yango mwa mibimba po ekoma potopoto te. Po toyoka quand même goût à sardine tant totia na lipa. Voilà, tobalusi yango bien. Sima topréparer mapa na biso. Tokopakola tranche nyonso ya mapa na mélange na biso touti osala. Tobaki ici. Tobaki ici. Pe totie tranche na biso ya suka. Et donc topelisi four na biso. Ndenge ka tosalaki na ba émission na biso mosusu 200 degrés position grill po tolekisa mapa na biso na kata four après. Mais pona bato baza na possibilité ya osomba biso tobenga na poto pain de mie sans croûte. Eza ko tout plus facile parce que ba oyo ya makasi eza te. Pona bato mosusu baza na pain coupé kasi ba eza ya mbima boye to longola ba croûte nyonso ya pembeni pona osala ngo propre. Et puis to divisons en 4 parties. Malembe et puis bozwa mbeli moko eza na minu parce que sinon ba sardine nyonso ekopanzana et bima esala misisa kitoko te. Voilà. Donc là, aussi ici, tu tiens à mon plaque. Et puis tu cotiens mon four. Donc tu retiens lipa la bisona sardine na moto, na four. Donc toujours 200 degrés position grill pour te lier car les colons de moto. Donc tu retiens 2 minutes caca. Le temps est sur ma moto. Donc, quand on a vu les coquilles, on a mis ici les palabis sur la four. Donc, vous surveillez toujours qu'ils y gâtent, et soit juste couleur, il y a n'engete libre mais et comme on douté. Moulonga la biso apéritif na sardine et sili, to ça libino donc lipana sardine ou to lekisi na four et puis lipana maki basangisa na sardine. Donc, to proposer bino une présentation mais bro présentant au début mon bolingi. Donc, to la sabi. Nguli ozali mama ya solo yango tobengi yo nguli. L'expression de nos amours associés. Mon père. Congolais avec sardines et sukiawa. Donc, on présentait une recette. Donc, il y a lipa na sardine à four, na recette il y a lipa, il y a makina sardine.
tokanisi que esepelisi bino bomeka pa na bino bosala bafoto mpe botindela biso so boza na baquestion bacommentaire bohésite te bopetinda biso na site na biso www.toutenlingala.com mpona bafeti na bino libala baptême tombotama www.domatraiteur.com. Voilà, donc Kimi Doma mpona Domatraiteur mpona émission na bino tokutani mbala nsima.